Bonjour la famille, ils avons maman Nicole Mouessanza, Ouassel Rabino, émission Tozo Kendoapi. Émission Tozo Kendoapi, ils pour un changement de mentalité, dans le bilan Makambo Belé, où est les communautés. Donc, tout belé, monsieur Baïbinga, dans l'aspect Makambo Yamaki, et puis, dans Bandeko Belé, Baïbinga, Pélisou, dans Makambo Ya, Bongi Saposo. Alors, vraiment, Lilo, dans l'équipe, on a essayer un peu de Baka, Kobaksa implice. Donc, ils ont Makambo Soso, ce qui mutu alakisi yo te poko koyeba te même si eza pembeni na yo même si eza na quartier na yo oza kaka nzambe te poko koyeba nyonso. Alors nazobana na kopesa merci beaucoup na babone na nga baokoza kosabone na compte na nga ya YouTube tozokende wapi TV. Donc awa na kobanda toujours kotilaka bino mo ba video oyo kokoyede yo na ndako place ozali mpona koessaye un peu kotrouver ba solution ezala na makambo ya maki komela ezala makambo pe ya poso na bato pe bayebinga na baspect belé na baconseil pe. Alors mpona makambo ya poso na ngai kobakisa lelo implice vraiment mpona bamama ebele epe ezalaka pe aussi na bapapa na biso baafricaine bato baafricain oyo basalela mwa moke bahydroquinone epuis batikala na eloko ezala awa barbe oyo ya noir oyo eza pe na bamama ebele bafandi nango. Et puis vraiment na monaka toujours ba commentaire na bino ba maman nanga. Et puis merci beaucoup na ba encouragement tozana toujours pona kosungana. Et puis merci beaucoup na soutien na bino moralement financièrement, vraiment c'est gentil. Alors ezana ba nazoki un peu ba traiter na ba maman misusu au monde bi ma Nicole awa na yo ozomona na pusani nga na toujours na tie rouge à lèvres nanga naza nanga te na fond de tête ni poudre pembe te ezati. Donc nalingaka un peu kosala tricage te ni vidéo pe eza te ke non na ba filtre te ozomona awa nanga rien. Alors eloko na remarque ngo tout le temps même pas nanga moko eza na bato ebele pe soki ozosalela hydroquinone soki oremarke bien bamisu basalelaka batipe po remarke bien ebotisaka pe bamandefu ata même pe tipe te eza na babiloko oyo toza kosalela baserum mosusu par exemple soki tozwi neti napesaka exemple serum oyo ya glutation anti-tache oyo omoni eza na babiloko mosusu basaleli na acide de fruits eza na babiloko ebele le fait que mosusu soki mpo ozopakola babiloko baserum mosusu bamisu posalelaka mpe batipe. Donc toza oblige tokoki kozwaka babiloko wana eza bamandefu eyaka mais bato mosusu bolingaka kobenda yango na nini ya neti bacrème épilatoire te mais omona bozo kobenda yango comme ça eza vraiment mabe mingi parce que en même temps ekoessaye un peu kotika yo bapoint noir même bamisu baza nango awa mandefu ebimaka nga mpe babiloko nyonso wana ezalaka mais pourquoi etikaka tache te mais pourquoi pe ndenge eza wana etikaka noir awa te. Alors nga vraiment nasalelaka crème dépilatoire oyo ya marque Ayam. Ça fait des années nazwaka yango omona na tie yango na awa msu pe na se ya awa na tie yango ntango na kosilisa mbala moko ezalaka nango misusu 5 minutes comme ça mpona kolongola. Donc ozwi misusu nini oyo papier oyo eza nango sec ata papier ménage ozolongoli soki olongoli sisi osali quand même mai ya maki surtout bato pozaka mpe allergique osali blanc d'œuf na sucre otie moke kofrote makasi te ozopakola yango malembe wana eza stratégie nde nasalaka soki osilisi mbala moko parce que eza nazoba toujours likambo ya mousse. Donc oyo mousse eza ya soin ya mousse oyo nga natekaka yango ya Kirines eza awa. Donc na prix moko raisonnable. Donc souvent nasalaka pe mousse oyo mais avant kosala mousse il faut d'abord kosala blanc d'œuf ntango sisi kotia crème oyo osukoli pema donc nettoyer bien na papier après kotia yango kosukola directement na mai te mais zwa blanc d'œuf na sucre otie
olekisi ozokonika makasi te olekisi yango malembe apres ozeli ata mwa 10 minutes comme ça osukoli awa nyonso to aplace oyo oepilaki olongoli yango ntango osisi kosukola bato boza na crème Charlotte vraiment yaka mbangu pakola crème Charlotte awa et puis comme ça ekoaide yo okomona misusu tâche nga nazoba expérience oyo nasali yango ça fait longtemps nasalaka bongo soki babiloko wana eza bamandefu ntango ezobima donc tozaka obligé fo olongola yango me bobendaka te kobendabenda te me nayebi te bato misusu soki osalela crème oyo soki misusu bamanikolo nga esala nga emisanga banini après wana soki ezalaka na bitidi ata mandefu eza te metiaka crème oyo omona ndenge eza na elongola esalaka neti ezosukola noir wana surtout baoyo boza na banoir wana ebele makasi soki oyo miso osilisi omoni poudre na biso yango ya vitamine C ozwi poudre osangisi yango moke na terminator soki oza na betazole na betazole estibo na sali expérience Tenovat soki oza na trop de noir awa ozwi Tenovat na yo ozwi opakoli na noir likolo awa kolala nango te ozeli quelques minutes après osukoli toujours elongi na yo mais mpona kotia place wana soit okotika yango bongo soit okokamata Charlotte oye nango wana surtout soki toza na moma bamoi mais soit mpe okoki kaka mpe kozwa terminator ozwi poudre moke otie et puis oye nango liso mpo omoi toza baposo ndenge moko te nga loba toujours biloko mosusu na koolakisa yo epa na yo esala non doucement epa moto mosusu esali mbala moko rapide neti nga naza na bato mosusu makolo na bango etela kaka na poudre na terminator azwaka poudre omona atia yango na kati parce que omoni toza nka nde nazoloba eloko nga nasenga na batontine mosusu na remaka mpe batontine mosusu balingaka amoni soki abimisi 100 € misu 80 € alingi likambo ebonga mbala moko mais mosusu ozotala degré ya poso na ye te misu eza mpe na problème mais yo ozotala misu na utaki mpe bafilme mosusu bainternet na dépense mais toya ndenge moko te ngai nalobaka yango toujours ngai nazwaka bacommande mais soki nasali nde makambo mosala nga nasali na internet bato ebele mpe baprofite o mpe bakomanda epa na ngai te me babonga baposo na baconseil kaka malgré na koloba teki non nazwaka bamerci nyonso non mais bible ezoloba ozokontinue kosala malamu akontinue mpo soki totali mpe bamerci ya bacongolais ya batontine misusu ekozala mwa mpasi mpo misusu bazelaka kaka na leki abatami atie alandi ake asombi mais eza kaka mpe lisumu na miso ya nzambe parceke soki ozwi grâce oyo linga ekokute eloko te kokomela moninga message ya encouragement parce que ozwi bénédiction il faut partager pe reconnaissance na yo ya merci okobeni mpe ndeko wana alors vraiment ozomona nani nazobeta sete même terminator na poudre oyo soki oza kaka na susi ya makolo moni poudre na ngango oyo natekaka bato mosusu omona bamesure boye omona azotiela bino ba 80 ba 90 mais bato basomba epa na nga bayebi prix ya poudre en tout cas terminator mpe soki osangisi yango na poudre oye nango lisu na makolo na yo oye nango lisu na bakude na yo donc ozopakolanga ata soki banoir eza na kingo meme awa ça dépend ya noir na yo sala batechnique nazoyebisa yo soki ozwi air moko mokomosi otie Tenovat na yo kaka yango moko omoni Tenovat wana ebandi olongola banoir wana oye air mosusu ozwi poudre mpe osangisi na terminator oye nango kaka bongo parce que eza ba solution et puis toa poso moko te donc il faut omeka et puis beaucoup plus ozongi okopesa conseil moni ngai naningaka na ngai kotrike te natiaka rouge à lèvres na ngai nabongisi makiki na ngai naye comme ça sans fond de teint ni poudre à pembe te ozomona mpe nazobenda elongi boye ni te omona te ke non tampon moko te eza mpe nakoki kopusana ngai oyo napusani alors toleki lisusu na mwa likambo oyo ngai nalobi mpona quand même okoki kotelisa ezala osukola banoir no awa oyo ya mandefu et puis makolo lisusu essaye lisusu poudre na terminator
en tout cas nazwi ba photo ya bato bandeko basi basaleli en tout cas ezosala bien mais kaka même mpona okoka peut-être on ne sait jamais kozwa pe résultat ya bien toleki wana. Alors mpona bandeko na bamama na biso mpe bozosalela toujours Charlotte ba oyo oza na ba rougeur donc omoni ntango noir efandaka moto awa ntango noir efandaka awa bamama eza omoni eza likambo ya presse te parce que ntango ozolongola noir na yo oyeba poso awa elemba yango omoni awa nalingaka mingi te ata mafuta noir kopakola ate eza nango songe d'opinion koyaka nango beaucoup plus ça te ezalaka très sensible ezalaka na stratégie même elongi komo opakola mafuta anga so namoni awa eza benza bien eteli nakomaka awa na ye awa moke nazwi banini oyo ebi bazoni oyo nakozwa misusu na ye nango kaka misusu nalali na Charlotte na ntongo mpe natika Charlotte mais sikoyo eza mpe na bandeko mosusu koloba ndenge eza wana po Charlotte mpe eza na eyebotisa poso eza mpe na réaction nango mais il faut ozala na habitude ya bavitamine C omoni vitamine C oyo bakomi bien c'est super dosec C donc vitamine C yango vitamine C nanga yango moni na ye nango awa nazoti yango awa moni parce que omoni ba awa ezaka très faible sikoyo yo soko oza na nini ba noir misusu na ba traitement ya ba conseil na ngai mama Nicole nazolakisa yo basikoyo omoni ke ba noir ebandi kosukama linga miso otuni obi ama Nicole est-ce que kokoza vitamine C te ozomona eza boye kokende pe eza biloko mosusu esengaka ifo eza ya qualité esali mosusu pe koza nango mpe ya qualité pe kaka te esali ezalaka même na stratégie na bacoin ya bavisage comment ndeni koyeba konourrir yango ozomona sikoyo ntango ozomona mosusu ozopakwa mafuta ozokwanza mingi ezosala surtout ba awa ezalaka très sensible linga mpo vitamine C eza très bien que vitamine et pour vitamine C etelisaka mpe makasi ozomona même poudre oyo ngai naza nango eza ya vitamine C epe eza poudre moko ndenge eza wana donc ça dépend mpe ya mafuta omona mafuta mosusu neti bajare baglutation na ngai nalakisaka nasila bozomona nakotunisa bino naza na baproduit awa babiloko awa natie awa babiloko eza ebele awa oyo ekoki koede yo oyo ekoki koede poso na yo ça dépend ndenge okolinga zomona bacrème eza wana ya baride ya kobongisa poso ya bamakambo belebele alors bamama na nga naza koloba na bino par rapport ya likambo sikoyo tokoti ya vitamine C vitamine C ezali très très bien na bazone oyo deja ya poso na yo oyo esi ebeba zomona bazone oyo poso na yo ebebaki surtout ba awa oza na Charlotte faut ozala mpe na vitamine C ozomona nga naza kopusa na awa bozomona nga très bien naza na fond de tete bozomona très bien donc nauti même kotia vitamine C na nga donc omoni poso eza na bastratégie ebele donc vitamine C oyo naza nango mais eza vraiment mingi te alors tolongo lisusu wana comment ndenge nini